Président, est-ce que pour lui, il y a banana moi aussi? Ouais, Chico, tout ça artiste. Atiki Bana. Combien? 8 enfants. Pour être clair, Atiki Bana 8. Oui. Atiki Bana 8. Et ça normal, c'est la vie. Même Bible Lobi Nabiso, tant qu'on s'en sali mokili, a Lobi que non, allez multiplier vous. Ata batu loba Lobi est belé, batu basali neni bako sala. Vraie vérité liwa chou ça moi si, a koi koyeba, mais tant que tozo vanda, atepo yala mamsu chiko abetela ngai, na ko lo bon na télévision te. Non, on a un examen. Est-ce que ça y a ou bien un côté? Simba. Ouais. Simba. Il faut que nous ça, on pas mona que Simba. Fatou miracle là, la hernion, so Fatou miracle. C'est ça président ça ici. Tu as bimi ça quoi. Et Michel Silité. Au moins la milite. Au moins les lois ingratitude, ça soit ingratitude, ils ont rappelé condamnable dans longo yango. Parce que là batu musu super ba sima biso na libo poto ke na liboso ka bato ba maltraiter ba vie na biso. Ba bilemi na biso pe ko ba peka bango. Mais na lobité que ça bato nyonso. Toi la matanga la comprendre ngo. Ke na ina loba makambo na loba za clair. Et à matanga ya ma musupe photo loba na biso ngo pour les images restent. Bato a poto pe ba misusu o pe to tangi na ba réseaux sociaux même na ba Facebook na ye ba kaneli na bato misusu oyo bazaki na biso te o soit disant pour na bango ke ko kene telle place et ça problème pour na bango ya on na bi to fungoli kaye to moni nombre de commentaires o bato ba sali ba fingi to moni causation ya mutu te. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a Africa Elengi TV, Mbote, Mingi et Bozwami. Nous sommes bel et bien dans la commune de Kalamou, Matongé, place des artistes, couloir Madiakoko et Kutanana, Christian Shoga, artiste, comédien. Il y a la République démocratique du Congo, il y a Zalaki Master, donc pire Master, il y a Pouloulou. Donc, Ndenge Boebi, tu as matanga, tu perdre Chico Pouloulou, programme. Ndenge babseki kotambolama to kozwango pa Christian Shoga parce que azali na kati ya comité d'organisation ya matanga oyo ya Chico Pouloulou. Christian Shoga, bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Merci, eza surprise. Yes. Mais le rôle ayo za Ramutabo Lingo au PCBC opportunité to zoro lelo. D'abord muto akutana Christian Shoga azwa nini à retenir nini par rapport à la présentation. Bon, azwa nini à retenir nini, présence tanga déjà mutako retenir azwa nini, présence nanga ezara kino azwa nini par rapport ya ma tanga otozanango ya tout perdre moko na biso Chico Pouloulou moko ya ba icône ya ba jeune bato belé ba monaye ba revailler akoma lokwa Chico Pouloulou mais azali susute fallait tout le moyen ni truc au ça la poto les là voilà. Président, est-ce que Pouloulou a tiki pena banana moisi? Ouais, Chico tout ça par artiste atiki bana combien? 8 enfants. Pour être clair, atiki bana 8. Oui. Atiki bana 8. Et ça normal, c'est la vie. Même Bible lobi na biso tant nzamba sali mokili alobi ke non allez multipliez-vous. Voilà, ya sali la epeka la Bible. Nzamba pesa qui est grâce wana na don wana ya robota ebele bato ebele bazali lo na mokili lo bazo fuka mapa nzambe baolela pa nzambe ya nyoso bazo ta bapesa bango bana mai lokwa yenza mapesa qui est grâce wana. Voilà, il y a 8 enfants. De ma caméra, les lois allaient vraiment à masse à redéfater, la masse à Pouloulou Chico. Donc, on va Vandanaye, Stafanaye, Jouanaye, Chico Pouloulou à Autokende, à Tiki 8 enfants. Namoisi. Oui, à Tiki, moi, c'est parce que j'ai Namoisi Nandako. Ouais. Avec Namoisi Nandako Koko. Ouais. Na pêché Bambo Tébélé, place Azali, na ba courage, Azala na force. Parce que c'est la vie. Nous sommes tous au coup de la mokili, na se moyoyo. Ils ont un destin au Nzambe, et à Kayo Nzamba Salaki na mokili. Abike yo, okoya, okosuka na point oyo. Ba oyo botikali, bo koma na point oyo. Mutu muso kovanda lelo, ndeko nanga kufia leli mingi. Nzoka liwaneza na pokwa. Po mutaye bagato yebi, passer na biso. Présent mais futur Ezara Nzambe. Là vous avez raison. Voilà. Chico kana eta akufa. Alali ponga na bengo mort alali abilité. Ouais. Akufi. Liwa Chico ezolobela ezolobama ebele. Nana on peut savoir la vérité à liwa ya Chico. Nzambe. Le seul Dieu. Tu auto yamba benza kala bi moi sinem to la vérité. Te Nzambe. Nzambe. Moi ça t'a le vérité moi ça moi mon ça après sur la vérité moi ça le bas mais tant que moli mozo bi mana kati ya corps nzambe ka muto ayebi vérité sur les ara nzambe na Chico ata batu lo balobi ebele batu basali neni bako sala mais ngalo ba ina mission na bi vraie vérité liwa Chico za mwasi akoyi koyeba mais tant que tu vanda, nous avons appelé ça moins intelligence, la sagesse. Tu comprends que non, mystère yaliwa et Zanzan. Merci président. Groupe Chico Salagi, est-ce que Koufa? Je ne sais pas. Mais vous avez un master. Tu es naïf. Et alors on est surtout dans un groupe dans Salagi et Koufa. Parce que toujours ma déception belé dans Rosala dans un groupe. Au moins
Vous avez des déceptions, des déceptions dans un groupe par rapport que non, on s'est donné, on s'est les groupes. Pour l'autre, déjà, tout ça, la production. Au Bengissi, artiste, au loué caméraman, au foutu site, au foutu transport, au comme des producteurs. Alors, tout le monde a quitté la vie, il y a l'effort, au petit corps, âme, esprit, na poche, na côté, mais le bien, comme ton finger. Il y a des déceptions, il y a vie, il y a des gens qui non. Dans un groupe, les astres, mais mes artistes, par-ci, par-là, ils ont crafté. Au moins, mais les marchés, ils ont te marché sur les alliés par rapport à ni marché ça va bien non Christian Chouka face misala na mitega parce que na batu derrière nga non ça la pour na sentiment te faut na ça la pour ma vie d'abord non ça la pour na vie batu te faut na ça la pour ma vie moni au moni toza la Congo mutu nyo so ebi congolais comment vivre ka congolais so pese musapi aluka ke nona loboko akenango c'est congolais. On s'est fait une interview. Merci, merci. Vraiment. Par rapport à tout ça, sur le bas pour tout peut savoir programme. Ouais. Vraiment, vous allez le programme. Le gros côté moi Mickey auto le bas quitté et ça la paye bien. Ouais. Tout méga même console lango pe pour merci président. Président, les leaders sur bombaté Chiko Akei. Cotisation à matin à Chiko bazali bana mboka na Congo ba opesa ngo panani pas moi si na NTPC na emono vivant to na bomoko. Non, na sala be mission belé na loba emono vivant NTPC bomoko association des femmes artistes toza bomoko. Toluka bits na biso zakara to tombola télé dramatique na biso théâtre na biso ekende na likolo lelo ba Nigérian to kumisa bango ke ba danger ba leki biso toyoka Mike po Mike mutasa biso na erreur na loba ke non bango bazwa idéologie pa na biso c'est faux po ngala bango c'est faux par rapport à quoi ezaki façon ba manager ba mimaki ba bi loba boye po ba congolais ba ya pembe na yo à l'époque toki na ba satellite toki na ba canal de satellite so bango ba ota biso na Nigeria ba nota biso na monoko nini interprétation pesagité ba bibisa biso interpréteur o azaki muto ba neko interpréter plutôt abima ba ngam na no bisa ba maki na lingala par rapport ya théâtre ya Congo boye c'est faux yaki manager muto yaki ayebise ke tengama boye po ba congolais ba yamba yo au monde li solongo o po na ngai na idéologie na nga mutu oyo na idéologie on a pesi alega na télévision aloba makambo a contredire makambo na loba azati azati parce que bato ba neko interpréter ne lobo baza ko interpréter ba film nigérien lelo na nigérien bazala kité film ya Congo ba interpréter na anglais ezaki c'est faux bien bela awa et kusala yo bien on a mona yango na après ba développer théâtre na bango ba koma o lelo ba koma c'est ça. Pour la question de poser cotisation matanga la Chiko ba pesa pas banani cotisation matanga pas Chiko non ngana bimisa ça ba pesa bazo pesa Fatou Kayembe Yenem da Simbi Kaye. Fatou Kayembe muta Simbi Kaye. Numéro na ye na bimisa pardon. Merci. Muta Simbi cotisation matanga Chiko Poulou le za Fatou Kayembe. Fatou Kayembe muta Simbi. Simbi Kaye. Do bimisa numéro na ye. Fatou Kayembe. Numéro na ye zali plus 243 89 49 et plus 243 89 79 40 403 ce qui est le numéro de bandela en sous plus 243 89 49 40 403 muto Simbi Kaye ya matanga ya Chiko Poulou eza ba papa
jeune et ça peut na batu mususu ba promettre même ngai balobi ke Christian Shoga tozo tinda pona matanga Chico Pululu le quoi dans la suite on a confirmé ba kombo na bango ezati le quoi tozo na réunion il y a dernière réunion pona matanga Chico Pululu eza mardi ne so bato batini na tanga ba kombo na bango yana bato ba prometaki ya libanda na mboka ngana oya na ngona otanga na ba kombo na pesi mbongo na sali liste parce que na besoin lia mbongo Chico te biso foto kunda Chico moko ya artiste ya RDC a s'appelle ça tout le monde matanga ya Chico. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de bilobi et ça trop. Bazolo ba trop pour matanga ya Chico. Mais nzambe ne mtayebi vrai liwa ya Chico. Ngala go fana te po yala mamsu Chico abetela ngai na ko lo bonga télévision te. Na on sa ba examen na nga. On fana est-ce que ça yango ou bien yango te? Même pas goa. Ouais. Masa simba ki cité. Même pas nini masa sale logoté mais batba lo bakino asala kibo biso tous artistes ya Congo batmuso abibo kene Brazza bilo mibale bo simba nju kuno na Brazza to simba il faut on nimisa bango pa mona ke to simba parce que c'est pas normal so bato balobaka wana congolais bagou ba mata ba nigérien ba mata ba artiste na bino mo bozo boma bango po bazala banani parce que biso tozo atanya ko sepelisa bino na passion toza na ya Congo to sekisa yo fa na biso uti na ba stress la plupart des abato bazana diaspora ba yini bino parce que boke ginga boko bino na ngakati moi je m'en fous là pendant ba clair je m'en fous kaye fungwami awa totalité ya funéraire ya Chico Pululu et sali biso $10,000 pour baler la Chico Pululu net tout est réunion sous kalobi eta ke comité et c'est biso $10,000 to fungoli kaye personne il y a beaucoup de Congolais il y a beaucoup de Congolais ba commenter ba fingi ba tie loroté oyo ba fetaki na banda kuna bango na bonne année on so ba feti ba ndako ba feti ba gagner bonne année mais ba kize ba artiste na bango ba contribuer na nini être congolais je sais pas nzambe na ebilobi soki nzamba baneli mukili apona tse biso boabi zala congolais réponse sanga nzambe muto oyeba non le bon na micro mais réponse sanga nzambe na likolo muto oyeba très bien ça dit beaucoup ouais président Christian Shoga yo lobi lelo bo fungoli kaye bato bali bana mboka batie loroté siko bino mo ba comédien bona nini omoni musala to sala ngo il y a la bato o ba sala pour na visibilité bato bana succès lelo biso ba benga biso to sila bato bana succès lelo ba commission pour la visibilité to kunda bande ko na biso ebele maseka kufa to kunda ye to kunda bango na ba kombo to zala ngo biso nyonso ba artiste comédien ya Congo en général to yebike nzamba osala biso grâce et osala Moïse moko obima Paul bake ngam na zoluka na ndimi ko zwa soin ko zwa charge plutôt ya matanga ya Chico Pululu Moïse na bino tikalka moko o bino ti bozo tia mitema na bozo sunga bino lelo ba artiste comédien chez bobeli chez pe bokufi bon Moïse tango a sovaka ayi ko sunga nzamba sala kati na ya a sauver bana Israël ba Moïse bakami bale batanga ka Mose moko ti batanga mi bale te batanga ka Mose moko mais ngai pona ngai nalingi tokotsa please mama Mose na makambo ti tokotsa parce que tant qu'on dit de Moïse on total la maman Olive tokotsa na makambo ti maman doza innocent innocence par rapport que azape fanatique ya artiste nyonso tanga osalango te par rapport ya nini te osalango par rapport
fanatique ya ba comédien, fanatique ya ba musicien. Nanda kunaye batu nyonso bazali batu batsa couleur wana ba artiste. Batu ba dessiner baza ba artiste. Batu basala bo ba artiste. Atako bokenda ibotiki ya kalunga na porte. S'il vous plaît, pardon. Ngana na besoin to beta matanga ya Chico. Très bien. To tika dossier wana. To tika makambo dossier ya batu. Ah, to beta matanga ya Chico, pas de polémique. To beta polémique ya batu te parce que toko tsa mama na makambo te. Maman Olive Lembe o batu tu ba oloba. Maman Olive toko tsa eza fanatique ya tout le monde. Alinga biso na bolingo intérêt te. Bolingo intérêt te. E bolingo bomoko. Ataki na présidence, batiki présidence. Batikali au Mumbal na yaza lelo sénateur parce que sénateur aza mokonzi mboko azaka ka mwasi ya mokonzi. Alors tant azo continuer ko linga biso faut to approcher muto azo linga yo. Merci Christian. Ouais. Merci président Shoga. Dernière réunion bosali bozu programme de réunion parce que bana kitambo ba réclamer matanga et ya matanga bana kitambo. Te programme ezaki Chico aza ya kitambo mais azaki sou ya kitambo te. Ngai tante na ngai tanga komaka ministre à l'époque alobaka na biso famille na ngai naza ya bino mais naza sou ya bino te na komi ya batu nyonso. Na pesi mbote bele Viki Manoka, Badel Manoka, ba tante na Badel Manoka, ba Chantel Manoka, ba Dukutoma, ba Emerald Ngizulu, ba Cheyenne, ba dekolanga tout ba na Europe. Ebi saka biso maloba wana. Pulu la saki sou ya kitambo ta komaki ya Congo. Alors fallait Congo ce que to bat ba lelaye. Na minute soyo il faut que tu matanga pulu tiba kunda il faut que tu bana sko ba émission makasi to bana ko beta ba porte siko pa ba bourgmestre il faut ba la pulu loko ba artiste nyonso ba lela minene na Congo ba banderole il faut mata parce que pulu la za muto yo azalo kwa médicament pa batu na ndako au moins ça la problème na vie ba bisa ko que non kende kolongolango quelque part est-ce que pour lui ayi muto na longola ba stress au sait qu'il y a un problème là momino momia boyo mais au sait qu'il bo sani na pendant 3 heures de temps 4 heures de temps pour lui c'est que ça yo pourquoi pas na ba commune nyonso ba kota makambo ya Chico pour lui parce que ça artiste o ayana kizengi a valoriser ba kizengi kizengi na ezaki te kizengi moko boado la kisaki non pourquoi pas bino batu ba mona bino normal ngape na ko sala yango pendant que c'est anti-valeur. Vous avez dit que valoriser infirme, anti-valeur, ils ont dit Chico pour nous. Même si on a dit que anti-valeur, les lots, ils ont dit que faut les laïer. C'est normal, mais il faut valoriser, il faut les laïer. Bobima, bolé la Chico pour nous, boya. Neto mon ami bo senga na ba anti-valeur mais boki na défenseur na bino Chico Pululu o abane ko bundela bino aza payer moto ba na kiodo ouais à vivant à vivant ouais. Mais il faut anti-valeur on ba bima ba la pe Chico Pululu dès aux ala plus dès neto solo liango soki nza balingi et aux alaka na Vélodrome par rapport au maintenir par rapport à calendrier il y a stade de marché on a la place à la naître mais fait qu'on fait mais FIFA a mystique tu as match à vite à Peba boyango par rapport boy ça FIFA ta FIFA c'est pelaté soit il fait qu'on fait pas qu'on pousse mais FIFA ils auront 2 jours d'avant, 2 jours après. Vous prenez le Esplendeur de Palais du Peuple. Non, Esplendeur de Palais du Peuple, autorisation, ils ont soutien. Ils ont payé idée au PCP. Ils ont payé idée. Ils ont payé idée au PCP. Ils ont payé tout selon la dernière réunion. Mais comme on appelle à peu près na souka makambu. Parce que Chico a ouvert la frigo. A ouvert la frigo. Vendre ça de qu'on a biso pété même en plein il y a matanga Chico et Kokita et voilà c'est à dire même Fatou Miracle là bien nganga lelo to solina Fatou Miracle tout sauf rien
asolol na ngai par rapport pe ba diaspora poto nde balobi ya kenene oyoki na yoki alobi na ngai ke bato ya poto pe ba misusu o pe totangi na ba réseaux sociaux même na ba Facebook na ye bakaneli na bato misusu oyo bazaki na biso te o soit disant pona bango ke kokende telle place eza problème pona bango yango na bi to fungoli kaye to moni nombre de commentaires au bat sali ba fingi to moni causation ya mutu te eza quelques personnes au pe ba pesi au pe ba promettre batu to tanga ba kombo na bango na télévision neti balisi balingi ba Fifi Bolili ba Bobet Sam ba baza mo ebele ozomona baza mo pele vraiment ebele na ba Uganda wana to moni ba ve na biso ba Pito Lukaya baza vraiment ebele na ba Uganda wana bato baza ebele ba diaspora o ya Afrique vraiment to moni ba champagne overdose na ba Cape Town kuna to moni ba Lubumbashi to moni ba trésor Poutou bo réagir ti donc to lo ba na NTPC et mon verbe moko mutasimbi kaine to na Fatou Kayembe ouais donc décider biso na bomoko to roye ba den to sala mais muto simi kaye en général na kati ya RDC c'est Fatou Kayembe na pesi numéro ya Fatou Kayembe bobenga ye aza pona batu nyonso bobengi o nyonso opesa ta 10 francs na ye pona Chiko Pululu nzamba opambola ye. Merci président. Un numéro de contact parce que comme na suka tozi ya programme. Numéro de contact na opesa te numéro ya na pesa ki yango na Fatou Kayembe. Ya Fatou Kayembe parce que ngana opesa ngana opesa lelo botina ya Christian Shogate. No opesa lelo o kabela ki ngai mais tango mo place o kabela o effacer moi ngana bonne ba problème o effacer continue ko da Chikote opo effacer po bi na tinela ishoga aliangu na boyi naza humilié na matanga ya Chiko masa nga masa ya ba Duche Kapanga masa ya ba Igor 2000 surtout Igor 2000 azolela R nyonso ba Fatou Miracle aolela R nyonso Fatou Miracle c'est ça président Saïsaï mutabimisa yego et Michel Silité mutolela makasi c'est ça président Fiston Saïsaï matanga eza ya Congo mais mutabimisi Chiko Pululu, c'est président Fiston Saïsaï. Merci. Président Bolo pour place wana donc. Ngana lobi tu nyoso ba olela ba nyoso normal. Oya mingai. So bimisa. Anzambe. Omona milite ouais. Matanga leo ngai na kosa soute groupe évangéliste c'est mutu. Ba bimisa ke na groupe évangéliste c'est bimisanga. Mais et après na komaki ya RDC. Muto olela nga makasi na bato nyonso groupe évangéliste ozala te mutolelo makasi eza papa maman Marielene pokota suku bozo bangu mbali mutolela nga makasi na bato nyonso biologique ou azara message moko boyo. Merci président. Tout que na ngo de gauche à droite ti famille na ngai mutu ko perdre pas famille artistique ba roloba beta li solo po ngalelo Chiko akufi pour être clair na sukola na olia na omela. Même famille n'a pas besoin de perdre nga lelo ba sukola ba olia mais pas si o ekoza na famille nga surtout qui 10 to tikali 9 et tikala histoire da vie na mama bimba batu ba okene matange aussi là mutolela nga na groupe évangéliste famille nga kaka ba olela nga loka bakufa o abimisa rezaka nzambe mutapesaka mutu mayele wana zwanga simba na loboko. Au moins les ingratitude et ça soit ingratitude et ça la pas condamnable na longole yango parce que là batu mususu pe ba sima biso na libo poto ke na liboso ka batu ba maltraiter ba vie na biso ba bilemi na biso pe ko ba peka bango mais na lobite ke ça batu nyonso toi la matanga la comprendre ke na ina loba makambo na loba za clair et à matanga ya mamusu pe photo loba na biso ngo pour les images restent. Vous êtes au Pene Michel Mbappé. Après matin, tout le makambo est normal. Le loba doit balancer. Choco sali be monsieur belé. Mais chaque émission nanga malobezo sala. Boye boye. Mission super roya boye atali no sala té. Atoza na no sala ngati. Émission ba salem susu elonya kala na chroniqueur, na chroniqueuse, na caméraman, na omona bilan makamna ba sala bona sa té. Traiter nga OK. Parce que tout ça va orgueil.
nga c'est en général ça toi orgueillité mais ça on traité mazano chiko na tsela ngai pour nga pe ba traiter nga orgueillé toi ba orgueillité ça qui personnalité à mutu mais tu sais comprendre l'ingratitude est condamnable mais bien sûr na mutu asali o bolamu mais na mutu oyo asali o mabe asala simba yo na liboko mais comme solo quoi piston mo boye pota musu yo comme lo mo boye nzambe na likolo amona ka ba ke note boyane mususu tout vivre na vie assez awa ezaka nzambe mystère ya bagamu nyonso ezaka nzambe ndende kwa kuma moto boya ko beta peka iloko mo kana minute seconde atiki molimo mystère nyonso mokili c'est Dieu mais pona ngai na comprendre liwa eza pongi. Merci président. Voilà, ça veut dire que non batu nyonso rachetons le temps car les jours sont mauvais. Non, moi je suis chrétien. Ma vie, verset biblique un mot de la fin pour l'émission. Pour l'émission, pour Nalélo. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Toi Banzambe, parce que tu as Nzambe. Bilamba, Batbaimba Kalbaba, Biloko Nyonso na Mokili ekoti kala. Pour la lalaki. À la moukité pour abilité bato pe bo finga pour la lalaki abelaki. Merci. Cela veut dire que non toi na salon excellence pas Corando na Osho ya place to ya air nyonso na pesi Corando babonana na famille Bokokoli nyonso tous les Bokokoli mbote na bino na moni buve na nga bobo L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.